Tatapo. Même si ngabi tatapo wapi. Abi mais tatapo là tu dédicaces chaque fois non? Ada ça. Comment on t'a la YouTube? Abi non, moi je regarde pas les Congolais mais je vis tatapo. Tant Nathalie na Monique tatapo, maman boit tatapo, tatapo, tu parles trop de tatapo au téléphone et j'ai vite compris que c'est elle. Aïbsinga azamu nduboye toko adetayenga abi et puis la présentation na a été présentée tatapo ngabisko ndeni yo se retrouver na chaîne tatapo abi maintenant elle est internationale, elle parlait de Kim Kardashian de qui l'autre là Rihanna et moi je l'ai suivi à propos de Kim Rihanna et ça bateau biso landara souvent Nathalie Ngabi, trop congolaise. Yo trop fifette. Trop fifette. Trop moura. Trop Congo. Nzambe mutabenga ki ona bisara Karine ngaza wana na opesi sous libala te. Boza banzambe te bozo nga bokoma banzambe ndeni. Ebele ba otika na soni pona. Aya idi azongisi. Azongisi bana. Asandi. Bapuya maman Charlotte Likimakasi. Mais did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous devez vous montrer contrat. Merci à vous. Merci na bayalandi nyonso ya Saratola TV boza ebele ya Rolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi mwana suka ba mukendi nyonso nazaka na 50 ans nazali boso ya ba télévision na bino ba écran na bino ba ordinateur na bino. Merci l'ingénieur Art Sewa zali bongo sima ya caméra. Merci na Mondeli Pensé qui merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali merci na Nicolas Tangwa merci na bandeko nyonso oyo baninga pe Paul Mukendi. Voilà émission ya mkolo malelo na embeli bino bongo Mbingazor de la France congolaise maman Saratola tout ma osala ni analyse par rapport
ya likambo oyo ebimi lobi nazoyeba te ezali ya solo to ezali ya lokuta parce que yemi mikolo oyo azali bongo mingi na Karine Mokonzi tomonaki côté mosusu Karine Mokonzi eza na hôpital toyo komona bayebisela biso photo ya bébé Karine Mokonzi aboti mwana mobali. Félicitations maman Karine Mokonzi, la Chine, maman Boti. C'est-à-dire maman Boti. Bayeba lobaki tembesili. Merci Toro Lobel, appel ya Pierrot Ndombasi wa c'est-à-dire bongo artiste et comédien. Message moko bimaki pona ye ki azali PD. To benga ngona binenge prophète lobaki PD. C'est-à-dire je na yebiti. Eza message solo to ezali ya lokuta to so la ngora elongo awa na maman Sarah. Toro Lobel appel ya Kiti. Arrivage à Kiti. Kiti côté kindako. Lelo ya fo lelo penza lelo to le gamba kiti bobo ça n'a été fifette mayamba félicitations bitumbia makasi oche toche nana mutako polati mutako pola azati to le bela vraiment et dans la kitoko. Je dis un grand merci na maître Vekadebo esprit libre ototombe lobby et koleka lelo avocat de Barbas Mouvé. Merci na papa Stone Panzu motema ya mama Mami Irène Panzou depuis Belgique, on a couple moko bien vraiment na ole na bino mabe. Merci na grande sœur moto. Merci vraiment na bandeko to oyo ba okanisa ngai pe bino pe batu bolingaka problème ke ni mo za na to bengaka to sala ndenge nzamba lingaka. Voilà à Montréal fungo elanga plateau bandeko ba découvrir maman Sarah nanu na esengo ya Kiti. Maman Sarah bonjour. Kiti oyo eza ya Karine. Kiti oyo eza ya Karine. Bonjour Pauline. Bonne santé. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu quand les bon mon mambo ekende. Donc santé vinda kitoko sne. Belingata ngolo la Chine oyi. Betana la Chine. La Chine oyi. Tani bazongiste ba commentaire oyi. Na festival mbote. Batinyo stu ba feta yi basala yi fete na bango ya ba amoureux lobi. Bambote na bango pe. Bambote na baboni na biso nyonso. Te to bandara na ba sponsor pour les majabu. Allez là on m'a bé. Te mais quand même on s'épelait lobi. Ate akimi te banga ata yaki mingi te. Ata mukie wana eleki nango. Tele kitoko. Amotema. Mama Maria majabu. Babi majabu ni makambo. Yo ni vraiment majabu. Mama Maria majabu. Donc baza somo. En tout cas un grand merci na majabu gospel babi final pe bientôt. Zamba sunga pe cette biso makasi pour que tous en finale. Tata pour final na okeli. Concert le 27 le Belangote, concert le 27 na Washington. Yo kana interpréter. Nasi kona lobaka. Voilà, to bandela. Na interpréter. Non na pi bambote te pour ko libanga tante. Naebi. Nazo interpréter pour la publicité à Madjab. Concert il y a le 27 États-Unis. Voilà, le 27 février c'est-à-dire équipe Mobimba ya Madiabu ko banda na pasteur Mike Alambai, sœur Deborah Lukano, sœur Nabiso Rosie Kaiba, maman Sandra Mboui, bazala bongo na concert le 27 février na Washington wana vraiment bana tous les États-Unis. Fais poter. Aussi de Fais poter. Yo lobi te ke bat ba voyager. O bosse ni ke Madjab ba na Kinshasa. Siko ngana rappeler yo ba voyager. Pepo. C'est pas ça. C'est vrai. Vraiment bandeko tout ba libanda ya mboka. Publicité la biso o ele kaka. Is Madjabu gospel. Yang wana ya publicité le 27. Grâce à la publicité là déjà ele kaka. Donc voilà un grand merci pena Azir. Azir. Na ba puku ba komo pa ko Azir pour les batu ba yo kati. Puku kuta pa ko li Azir. Mais batu ba zo linga ko bomisa lo posote. Ba nana mama moko lobi abenga bi mama Sarah.
abenga pona ja bipa inga some mafuta mobile ne mafuta banga sanga mama ba maman ya bien ngona basi ya malamu voilà ba cadeau ba Saint Valentin bozaro luka ba azir au petit pepe papa et puis ana ona kishasa neza ba azir eza bino linga papa yellow fleur ozui ba livrer yo mbama ozo comprendre donc ba mama o ba timbela vision ba kotsa ba père na azir po ba mafuta itokino pole bebisa oh ka père akomi ra Yvette manette bisuba yaza na manette ya rouge vous comprenez donc c'est-à-dire papa abongi na chocoté bosombele azir crème savon askwa na pakola ngo eza bien donc to bosani pété moi so akosala basi basala baza na taille tolongola ba Janemar oui ba Janemar tozala na mabumisa tu biso basi 1 2 3 1 2 3 so tolongwa na toye awa 1 2 3 sko mama oyo mama Esther aye kopesa biso solution ya kata kata omwa te Janemar eza te Janemar yango azalaka nango awa ebandi mwa kolongwa awa elongwe mais taille neza kaka et puis sur le condisi libume bimisa bassin mwasi po yebisanga yo ana bassin koto munene na sima munene okomi ndeni awinda we eza publicité toujours critiquer awinda we na critique c'est pas terminé pour ngamo pe na zaki awinda we te pole po yebisanga po wade na sima nza mapesi o sima po bima kitoko na miso batu il faut aizala plan voilà mweneti tanda zaki awinda we tala awa et puis so tali bien na ba photo ngo soki akondi libumo ekondi e vimbisa moi derrière donc et pesi souf simano forme bimie monani omona ba rwandais apparemment de libumu e ke bimisa mukongo musuna sima e bebisa forme masoko oni aza pole to kochi santabu monsieur changer monsieur et là en vérité ozo comprendre donc yangwala merci beaucoup na maman Esther grâce à toi nde okubongisa bata ya basi vraiment basi na beleli bino pena na bolingo nzambe neti nganga abanga komela ba pilule o ekondisaka na banga komela bati o ekondisaka et puis na banga kopakola biloko e dégraisser libumu ba inconvénient nango to ebite po libumu na biso basi bombi bilo ebele déjà ebombaka ba vie ya bato bana ba uta bavandaka awa eloko ozomela est-ce que ebe inconvénient nango mama tikana mela nanga ba jus naturel oyo eza nango na ba inconvénient te atomelaka masanga atoza na kir ya bakisi okomela na oji condition kaka il faut ko éviter ma ya pio neti nganga mela ma ya pio te ça fait un temps pour ma ya pio evimbisaka ventre voilà et puis donc soko sombi yango numéro de contact eza wana ya mama biso sport kala mingi te tobandolekisa ou soit axe oko chape photo na montage otie numéro ya mama ozwi photo na numéro otie pona bato bana ngo besoin pour bato bele ba déranger nga msunga na oza occupé mingi donc voilà na recommander bino un grand merci na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï bolingwela muna bino bolingwela muna Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos ba bolingwela muna bino maman Jenny Beta industriel pe bolingwela muna bino le président Charles président Charles etam président Charles tampo ya ima kenganga na ngai wana kangana wana kama tango mbali kala bongo kala na vanda na koma président Charles etambwe président ya imana yo ozo comprendre te omatande ngomba noni oza bo pole wase oyo wayuma donc okoma ateti na zo bwaka boka mabanga yo okoma te nakoma te koma lelo soko yoki président Charles et puis mon papa okomi penza ngomba oyi tolo bongo kininga na kunungi André Anderson mutasala watu bien mutasala watu bazala kitoko patron akasi et peut-être que mutasala watu bazala bien kabelo enveloppe pour sepeli ogangi voilà donc bambote na
Et bambote belé pe na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur, bambote na ebele, bambote na Tatapo. Efa Picato. Na obosa na batutu. Na leli mabe. Ole ya Tatapo. Lelai na vocal. Telela bina ayo Tatapo ka chiluba. Telela ya akosa miracle. Tatapo PayPal nange komo leka. Tatapo PayPal eleka nango. Sola Paulin PayPal nange sala. Na komi pe na PayPal Tatapo. Esala ngata bonzambe. Talaka babi muto mbongo. Mbongo tina po. Petit taka ye pa na emo ya salite. Salite poche ezaka mbongo. Tatapo olela rao Sara na linga émission na Paulin. Ça soute poani. Vois Tatapo yango wana. Muto mbongo. Et puis abiso banota émission na biso ne ebandeti na suka aseka kaka. C'est tout ça là on bien. Tout avec sa idéologie. To améliorer. Émission ça dédié na Tatapo babi boss ezaka moko. PC sous les longs. Ben na comme il deux émissions déjà dédié quand. Il y a le plus dédié pour na. Ça y est. Tolobi muke Tatapo. Kebaka o affiche. Mais ça lingamba mo bien. Wana siko mama na pusi su mama stay na pusi muke. Follow mte mabe. Qu'est-ce que Tatapo? Masa. C'est au cheka na sima mkongo no. Te ya mona na te. Tunanga nini Paulin. Fona sale fona comme international. Lelo na tongo adasa zo tunanga. Mama Sarah de Tatapo. Nefsinga bi Tatapo wapi. Abi mais Tatapo là tu dédicaces chaque fois non? Adasa. Comment on t'a la YouTube? Abi non, moi je regarde pas les Congolais mais je vis Tatapo. Tant Nathalie na Monique Tatapo, maman Boakara Tatapo, Tatapo, tu parles trop de Tatapo au téléphone et j'ai vite compris que c'est elle. Aïbsinga Azamu Nduboye, Toko Adetayenga et Abi et puis la présentation na elle s'est présentée Tatapo. Gabisko Ndeni yo s'est retrouvé na chaîne à Tatapo. Abi maintenant elle est internationale. Elle parlait de Kim Kardashian, de qui l'autre là, Rihanna. Et moi je l'ai suivi à propos de Kim, Rihanna, les abato biso landara souvent. Nathalie Ngabi nanga trop congolaise. Yo trop fifette. Trop fivette. Oh Moura. Trop Congo. Quel rabaissement. Donc moi nabi nanga katali Tatapo pour lobela ba grand star. Paulin. Yo koto kufa na ba fifette. Te ba question bête na lingi susté Paulin tout nanga ta Kim. Tout na ta Kim. Aime sous communauté ba Kim Bautala. Voilà, merci maman Sarah. J'espère va les dire ceci. Na luka ba miniature ba Kim. Paulin la lembi danga. Hey! Et puis alinga YouTube te abinanga non moi je suis pas les Congolais. Et puis la musique à Congo ta la rafali. Na ba daju. Atala beaucoup là. Na ba djaju. Voilà. Djaju. C'est un bandé. Djaju. Djaju. Tolo ba bote. Parce que déjà aussi li. Pasteur pétage akoko lo ba djaju. Akoko lo ba djaju te. Il y a djaju. Voilà pasteur pétage. Donc c'est-à-dire il faut respecter Batu. Il faut respecter Batu ba Tatapo wana. Ba salon na yo mona salon apamba boy biloko ya na kati ya ba 50,000 balles. Vraiment. Pas ngouti. Mais salon. Et puis a foutu la terre à Somba. Wapi les États-Unis. Batu wana ba sara na ba ma sécurité. Na pesi pe mbote na Adrienne, première dame Luc. Moi na Londres. Musuye wana. Patronne. Merci. Na pesi couple na ba mobimba ba bonne fête. Na couple ya Tatapo. Ba bonne fête babi. Leki a respecter bakolo alia kibele. Ngadia apelé. On dit koto pa Tatapo. Je mange. Je passe là-bas. Moi c'est nga ba kitya Tatapo me passer le vrai au fond. Pour les monsieur bandi déjà. Monsieur bandi na moni tsona tiki. To dala ka banga lelo. Eza mission de dédicacité. To banda kamba mo e malembe. Pour nous que Tatapo na ba famille. Te naninga bien. Ape na famille. Mtombongo. Mais c'est mission les deux dédié na Tatapo. Tuna nini ape na famille. Vous comprenez? Toute vérité n'est pas bonne à dire. À la famille. C'est la famille.
Question za moko, vrai ou faux? Il y a une famille ezotala. Na comprendre, na komi. Ana fa bato wana baka na ba famille ya bilo mususu ke mutalinga ko tellement makasi koleka kuna ba ndekone propre. Akosa nyonso pona yo. Esko ko yo dévoiler on a miso ba te quand même atayo. Potata ponda azana sobo finga lelo bo sekinga ga lelo mo bo choqué. Yango Sarah na bi ba finga ba lo ba no boy. Zela nan kwa akati téléphone. Minute po yena babanki to ya na chombo na ye. Manigram. Et ni ba ki western. Trop d'envoi. So nga na ki wa pise nga ko kina ngata Manigram. Te meto yem ta ko tinga PayPal. Po te ele katana ba Manigram wana pe ba bloquer ka kala mingi te. Envoie les titres. Envoie. Yango ibisi. Tozoka bala na posa na ye. Abisinga kota PayPal. Pour mon na PayPal. Ils ont un compte que oh actindi bambongo ebele izala na ngote aisinga kota PayPal po kuna so na ina nyata ba plan na nyata ka automatique yo kuna uzwa kaka c'est yata so nyata nga mo lo nga kana bimiseli ka nga comme le ka bank pole de pole yo ka dela te zela pole te tayo moko soki ngana yo toko tiambongo na banque ata ba agence azandu papa bazwaka mon pourcentage kasiti banque ezokata et puis kasi na baboko. Voilà, merci maman Sarah. Les gens n'envoient juste kaka pour se passer public. Non, on a pu si commenter mbote te. Sol Mbemba. Oh mto yambo. Nana Bafana. Maman 4R. Rosia Massamba, Rose Bonga, Président Bébé, Maman Nathalie, Dalia Onyema, Elisa Nkano, Sarah Abouele, Pamela ya Bakabeya. Na Pamela Mabaya. Kasi, bon, Yangana Tatapo. Pamela Mabaya. Tekabeya. Yepon. Viré maman on a payé pas la Pamela. Maman yo. Pamela moi bila mon western. Yo maman mo reçoit. Mon recevé. Yango tata pa ba quitter ça la PayPal non la tsoni mo ça. Na tinga ngapi na comment so na na YouTube ay binga. Tata pa présenter là. Voilà. Merci. To ba émission. Na bosani na Edwige Kalala. Na bosani pe Papa est dit MK. Ok, merci. J'espère que vous avez azangité. Vous avez trois fois boss. PDG Richard Majeko. Moté ma maman Ritz. Triple mère. Voilà, l'émission de Biso Sigoyo et Bandi. On est enregistré kaka moi ambiance. Pour nous sabino bilenya bobo zongo kaka na Sarato la TV. S'abonner siko. Yo muto utala ka Biso Siko mba liboso okota na Sarato la s'abonner, commenter et ça là vraiment. Bien maman Sarah. Yo muto komana Karine mais on a website biso ya solo Karine moko tena komana nga mukala yo muto koma mukala Karine na ngap na remplacer poste à Soso 10 amboka botika ka yo na janvier botika ka yo na janvier so mbaleka bo lia bien blague te bo ça appelle la Chine yo po ngobo angoda Congo ka bongo boko taisa koto la Chine boya bapolin na la Chine na yé penza maboko polele pola et la Chine alobi aye na la Chine boya mbayo bana mamba boya mbapolin abi aye na la Chine po makambo kuna Chine makambo voilà maman ça to bana na miso para Karine moko oyo na soki to koti obanonya ta babelo moi mikemike la Chine na Chine na Chine déjà. Maman Sarah, faut m'amener à Boti. Polin. Otiki mwambila. Na mune. Mwambila mu Yvette. Bonga kenda Amérique. Obaki kuna otrahi makila. Tu as trahi les sangs. Bon, on va nga tribalité. OK. Nga comment na Moswahili par défaut. OK, c'est bon. Vrai faux Karine, c'est vrai Karine a Boti. T'es Karine a Boti.
Karine aboti te. Et bon moi nous autres mon réseau social c'est mon nana. Balokoti bébé nde to lokotela niki. Ngam na lokotela niki ba bébé l'internet. Balokoteli épée. Mais tu es bien que Karine a nazeni. Mais Karine aboti non te polin. Le ba ki na live ako fax pe aboti non te. Aboti non te. Siko moi nazobi ma Karine aboti mona mobali. Koto yo Karine aza na mbeta hôpital. Obosani ki na senga e Karine apesa biso matière. Abokoli ya. Na yebisa kiti bana mai par rapport à fin du mois faut pas. Nzala trop. Ole bandeko basonga boulevard batika via boulevard kala. Bakota ki nelengia YouTube. Siko ole bako bazonga boulevard te. Boire mwelo mo boye bana mai ba survivre. Poneti yesanga na terre ya Yvette Makolombazo. Est-ce que kota na orchestre ni? Vieux Bozi. Si quoi yebisa pas vieux Bozi, est-ce qu'on s'est retrouvé? On peut via zoni mikolo mabe, via mabe. Donc Karine a compris qu'il fallait acheter l'eau mon boy. Hein? Mon vient dans ma solo journaliste a attaqué un mbala moko. A celle on a 4 live donc il y a rendez-vous. C'est ça on est le Karine aboti. Te Karine aboti te. Malade, ça n'est pas malade petit. Azala qui malade, siko ça va. Moni zeme yana ba malaise belé. Lelo malade lo. Et puis malade na mona na te, malade azeme mona na ngote ya ka fatigue, faiblesse. Même soit comment il faible, il fallait pas que c'est ba mai wana pour pesa force. Donc voilà, mais comment il est bien. Et puis ma vidéo wana zaki na ngote depuis azali malade in hôpital, poisane na ndako. Mais ce que tant to senge mo lo kwa makasi. Moi te tanga nya télévision ngo epesi bisu babini aboti par rapport à moneka hôpital. Donc voilà. Maman Sarah Karine azali moi si oyo batubele baseka na vie akobota kate atikali kobota te alakisa bana mema mwana boyo boyo mais lelo Karine azana zemi bandeko o badai ko finya yi d'après eloni yokolo be te ya base zemi Karine za base ya base ezana zemi te aza ya base ale mezoto ngapi na saki base bakiti eza base sala base bakiti oyebi base réalité te base réalité ye mwana Karine mambosa donc bato baovivre na base na zemi ya Karine baomona ngo eza base bazela réalité nango ekoma siko base réalité yango na babenga bakiti na nga base réalité voilà ce que babe na kopere na mundele na badibane kai base réalité Karine pas ça base réalité yango ka siko tango bomona ya boti tango bomona papa ekalatisi ebale na musaki bokodinda nsa mabele te boyoka soni te boyaka bochange langage boya pe fete boya fete bachange mpe langage babongola maloba parce que ebele batiela ye point nga akamawa boza banzambe te boza bapaster te mais ti ozokóma na courage ya koloba na moninga ke ye abotaka te akobotaka te aza boye matrice ezika epa nganga epa ya edi epa nani boye na boye ozo comprendre ntango bozwaka na yo epa docteur azoyebisangaki mama Sara yo obotaka susu te ntango olobaki ya obalaka te nzambe moto abengaki yo na telefone ayobi Sara Karine ndenge aza wana na opesi su libala te boza banzambe te bozolinga bokóma banzambe ndeni ebele baotikala na soni mpona. Merci mama Sara tozaka wana Karine mokonzi atika bana epa edini Karine azimona yaidi moto asanzi aya edi azongisi bana asanzi baprière maman Charlotte eleki makasi ya edi mpenza asidi mais apparemment maman Charlotte alongi mwana na ye te mais omoni Paulin so oza na mama oyo ayebi elongi ya nzambe aoresir mwana Karine aza tetu ayoka ape te mais moto akoki kostabilize esprit na ye c'est sa mère parce que ye nde aza na monopole likolo ya vie na ye donc maman na ye stabilize et puis na papa eka mpe félicitation parce que Karine po avanda tika YouTube na kimia boyaka mpasi mais amoni
mpenza ye papa eka maborti esala bien ebangisi Karine epo Karine alingaka nde babeta ye mpona genre wana anga mobali mwa voyou ya responsable quoi ki voyou wana eza ya balabala te mais mwa mbata Karine quoi ye mwa acréa babezi wana na pale po pale acréa ne mpe bezi nde na pale que père avant ye na ye calme boye ba acréé mwa eloko moko boye énervé père banya te mwa plan Karine na baja voilà mais akotisa bezi ti na pale voilà donc vie ya mutu toyebi yango yaka nzambe enfin master il faut toloba félicitation à maman Charlotte parce qu'elle a en mérité tout cas félicitations maman loinge so Karine azaki nango alongi Karine maman apambi naza video mona tala ya kala maman azopekisa ye nazopekisa biloko te mama azosalaka biloko vraiment c'est-à-dire que vraiment oza yango maman na bi maman alongi ekapasali mosala makasi ntango balobaka mama azaka mama félicitation na bamama tu bamama oyo mitu esalaka félicitation na bino nyonso voilà tozalaka wana na makambo ya bazemi mama Sara tomonaki Inos bi oyo oza fai na ye na mwasi na ye Rebo nanga fa na couple wana blague te kotiela biso zemi estce kikala tozalaki obanga mwasi ya zemi balakisaka su zemi te mais lelo on dirait zemi ekoma nango Rihanna pas africain Rihanna pas tiele biso zemi balanda nde Rihanna Rebo pas star aka star Rebo a star Rebo a star aliki evite na succès toza na Rebo temena oyemba nde eriti aleki wana mpe ya pardon na olinga te wana tanga mona tasi kokomprese na yo mo ozosala héritier succès héritier asali na mboka Rebo asasala yango te tokende na ndenge mpe ya normal navandi mpe na minute oyo tala bacommentaire Rebo tala Rebo ka zemini epesa bato na bapage ba 2500 commentaire kota na page kote banda tala bacommentaire ne kote sukaka yo na place nga nazongi so place ya héritier héritier basuccès wana bayare boka na mboka osala le temps passé ne revient plus tolobela présent donc na minute oyo Rebo aleki mais na makambo koyemba te wana héritier aolakise mwa professeur na ye akoyebi ke omatisi Rebo motu so avandi alandi émission boye ana succès linga aza na aolia mpe kuna nyo miki ye mpe na succès ye nani nani wana azanga kombo nani wana azanga kombo tika bafani na ye balingaka deja nga te donc tika kaka inasipinde aza na abeta motu 12 beta mokolo 12 par rapport à Rebo récupérada confirmada zemi ane ya confirmation abeta mikolo ebele puis te ezala so otali mpe bien epe na vi yango mpe courant nde ezalaka kale peti na nga te esu te nzembo mpe ekufi na studio mpe kaka epe peti mpe asota baniveau inosi mpe asote baniveau na age na ye si ya félicité aussi nga siko naka fan ya couple na bango mibale donc so babandi batele réalité moto liboso ya bando tala bango ezanga Rebo apeti na nga abina petite na nga ya banda oyo olukanga ntina kabamba place na nzao vanda omona loué taxi na ya jaune baye otika ye nauti salon te yasaka tika azaka omaka ndenge ase comportaka na tv eza ndenge na ye ndenge aza achangeaka te ke oyo na tv nabimiselo ngoye na ndako azaka ndenge omona ye wana alors félicitations azokoma maman star mpo nayebi ke mobali na otike te atika miziki parce que inos mpe apusaka ye inos mpe azopuse mama Sara est ce que wasir ke bolingo wana mpenza ya bato ya media mibale mpe bato bazosala succès ekoavance bien ekoavance soki ezalaki bongo te me Rebo nga alinga inos te parce que azalaki sollicité partout na bagrand star ebele nga akotanga bakombo te ntango na bana aza petite na nga na petite nayebi donc ya bagrand star mpe ebele mais asala choix ya inos très bien réfléchi obala génération na eza inos
bato mosusu balobaka o inosbi Mais- a niveau na o te te inosbi aza niveau na ye eza génération na bango mais bato mosusu baloba rebo aza mokolo ya innocent. non lokuta innocent akesa Hein? akesa akesa Aza- age bapesaka ya ye wana ezaka ya ye te Innocent. 23 ans akesa aza ya banzoto ya bapapa diego bamona boye wa mwana 9 ans neti inosbi kotali boye kopesa mpe 16 ans mais aza na age wana te amokolo ozo comprendre donc ye na rebo balingani entre bango bastar ye star mwasi mpe star génération mpe esimbi mpe esimbi misi alinga bamisi ebele libali mpe ebele bamvia basi ya metiola ya pembe sikoyo ye azwi aye metiola ya pembe ya bomwana boye bakola na bango ensemble nayebi te so bakabwana bon nayebi te toa mpe banzambe te mais couple na bango bino esimbanga na fan ka ya couple yo ozaka fan ya couple merci mama Sarah balobi émission eza dédié na tata po babi moto mbongo aza moninga na yo te moto akabaka sa basenga ye mbongo eza salita poche epa na ye voilà mama Sarah nayebi ke oza parmi bato balandaka youtube makasi olandaki prophète moko apesaki message ya Pierrot Lombasi oyo azali bongo artiste et comédien ke Pierrot azalaka pd baporter plainte baporte prophète non plainte. trop c'est trop baporter plainte parce que Pierrot abala awutoko tobotaka la te quel genre de prophétie oyo baprophète bakomi nango ya koyaka nango na média donc so nzambe alakisi oke nga nazala ndumba oya nango na média te nzambe ana fo aya osambela na parke wallahi mpona nzambe wana akoya na parke fa lata poso ya moto aya osambela na parke trop c'est trop nayebi si oke moto aboma ndeko ne congolais eza congolais neti boye est ce que banigérien ata paster amoni vision est ce que akoleka na média mpona abenga ini edo aloba na ye namoni ini edo na basirene non esalama te ka na congo aobenga ini edo na telefone yaka na biro nzambe alobelinga aloba nde ebisi nzambe atalisinga vina opoye soki otiki te liyo ya liboso nao c'est clair comment yokoyo opesanga message na média te nzambe yo nafala ndo na parke toloba mpe nzambe akavokati nzambe lata toge landanga na parke soki message ezalaki ya solo nzambe alande na parke alandi na parke mais eloko ekomi kolakisa ondia apparemment baartiste et comédien division mo eza kati na bango bakomisi koluka kokitisa baninga tomonaka makambo eyindi awa sili aza boye aza ne baesprit boye boye ti lelo elekaka ya boye sila pa yaka o sirene obosani bayelaka biso baprofesie ya sila awa epa mwa mwasiana ya londres ti lelo deuxième professeur bima te ti lelo lelo ekomi ya Pierrot bacongolais bamitema mabe makasi mpona bakongolais bamitema mabe alobi Pierrot abebisi génération ebele na théâtre surtout bano baya sika neti ngai nosenga ye kaka bapreuve Pierrot akangisi fo akangisi walai fo akangisi apparemment basali ya nzambe bakomisi bible code moto yango eske amosala nzambe prophète yango nga andimelaka baprofete tu oui docteur Patrick ana raison aloba omona moto atie ana raison baboye bato balobaka langue ngaso balobaka langue pembeni na nga nasepelaka te rakab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 a
yes to critiquer te mais et puis par la langue wana ezalaka langue moko baloba ngo église mobile te roko bobobria mama mareta rabar muso oyokaka te ria baka bakondo robobushike bede nebi te langa yango te docteur Patrick no ya belelo ifo expliquer langa yango ezalaka mutu na mutu akoloba ngo na ndenge na ye to eza langue moko po musu balobaka rababababa musu bakendaka nde mususu te fo tobeta lisolo surtout bamodérateur nde babebisa abandika bopesa nzambe merci Seigneur Jésus ozoloba nini basali na nzambe mare bible ezoloba ne juge pe mais tojuge bino te mais toza na besoin mpenza bosalela nzambe na ndenge ya bosolo ntango tokoloba boolia mbongo tokomi tolobi na bino te bokomisi mpenza kopango mabe
est-ce que ekomika mutu nyonso kaka bible soko boroko boriboho pole yo yoka te obi balanga baloba mema mama bela yoka te soko boro mabiki biru yoka te obi nzambe zo nga frappé basala nzambe bwala ngambo so pe bafingaka biso omona pasteur abengi bando prier mpono alobi ate eloko te na oyo yoki abanika soko shika onsolobana nini molimo ngo ye oyo yar nini mais nazala message mona tala mutu mozo pesa exemple ya balangi wana alobi langue soki ezoloba ma public il faut ezala na mutu moko aza wana azo interpréter yango tozala siko na interprète te ebiso ezalaka elobama kaka mpe en plus ezalaka nde nini langa na ezalaka nde nini mutu ayeba koloba tiluba te akomaka koloba tiluba nde nayoka mutu paster mo mpe azopesama baexemple na wana mutu ayebi français te na esprit akobanda koloba mpe français nde ezalaka bongo mbala mo bazwi mutu aloba français batie wana akomi kosala nini oyo ya bango ezalaka kaka langi moko yango ozomona bato théâtre so azojouer paster kaka balangue na bino bosalaka wana yango bayela biso c'est très facile. Donc, pasteur en OP internet, il faut que ça va descendre dans l'église, caméra cachée. Il faut. Prophète intel me appelle ça qui message artiste comédien boy. Tout le qui église là bas show. Baudouin tié où? Baudouin. Qu'est-ce que tu fais avec Blandine? Tenga la préférée nangaka o. La préférée Baudouin. Eh yé na do lele ma. Chambre 26. Nazo luka prophète wana makasi pollen. Nazo lela e makasi. Et puis hier mon appelle ça Denis les réseaux. Ça na auti poto na kenegi. Na préférée yango. Nga la préférée nanga yango. Et puis hier mon appelle ça Denis les réseaux hein. Denis les abanda de ola ki se dia ba bilo bezai na ba pasteur. Po ya lo bagane amelagane asala ka de nyonso oyo bat basala ka. Ba pasteur oyo so ba kosa biso na se Bible na nzambe sala ka ozonga pardon to limbi. Mama Sarah kicho yo ozinga mingi tami. To suka na mama. Eza ya Karim. Kicho eza ya Karim. Mais oyo kocha ndako eza ya Karim ta. Bon. Ouais, continue là, on est à 40. Tu as mon facture. Alors on dit fauteuil mon a pesi carré. Ah, tu as mon facture. Ils a posé. On les man. Axe au chang. Facture en moi mais ça. Facture exact. Axe yo de facture. 3000. Il y a crédit. Non, on ne fait pas nan. Ah, c'est pas. La somme est lobby le 23. Parce que bon, on a c'est on a ça qui en wana. Lelo après musala, lobby après musala. Na bâti 700 na bango muketi kala. Voilà. Et puis lelo na ko zapi ba blo mususu ba décor anda. Colin Ventus wana. Na pesi boss Abdallah Mbote hein. Boss a Oma ba ami. Oh ba masa na ngati. Na Bob. Bob le manager. Lelo na yina loba. Bocha na ba commentaire. Muninga tika pe na simate. Zela na. Ya pola te. Zela la yebi. Ngala oloba na pesi ba mbote parce que moi na magasin na kofia utozala wana semaine o itoleka. Pona somba kiti. Kiti ya moins cher ezeka ba kiti nanga. Nyonso etikali $25,000. Ba $17,000. Et puis c'est trop cher. Et là, $1,000 kuna, déjà décor. Même mais c'est bani 1500 matin. Donc décor quand même sous pot de fleurs, tout le monde ou tout marbre. Des en one $1,000. Donc et puis na matin c'est moi était capable de prendre luxe. So on a luxe, petit tour en avant tout soana. Aux offres na ba kit ya qualité. Comment ça la publicité au lieu là publicité. Ngana sarana te na saratola. Merci. Moninga tika na simate hein. Nana ngo. Yo kanisa ka yo mo sombi kit. Ah? Je fais du sombi kit. Ah, ouais, $300.
mpona nini kodiko bana lemba Oh, 300. lemba mosenza azalaka te bana lemba balobaka mponi kodimine motu boye 300 ozodimine makasi pepwani nga te ye mo mutalobi onsora ya tasobeleti rite kote ya concours te ya 300 soki tata po asali mais est-ce que otali siko écart nga bakiti wana ezwi garanti ya ndako ya fivete po fivete bozaza bavandela bakiti ya plastique oyo bato bavandela libanda yango atiaki na salon so ozwi salon na ye wana mobimba ndako na ye garanti bilamba na ye wana ya kato telefone bilamba na ye wana ya kato y compris na telefone na ye nyonso nde bakiti na ngai na batv na nde baradio bakiti na na décor ngai nde bakiti na couleur nde bakiti na ngai siko problème tasombi kiti ya $300 tobenga mpe kiti boy bakiti na ngai no ya tembe na youtube te ayebatiaki video nakabele bakiti na ngai na ya $2000 ayebatiaki video te nakabele sanga na ngai te asasombi depesanga na ye te ngai na ina pia ye ayoka soni te ngai bina nalobi yango na media soki aza prête aya ozwa mwana mai salon ya kufa 2000 soni mona pasi salon ya 2000 nga nde navande nazoluka kiti wana na misu salon ya siko yo ozwi glace eza oyo eza ya zandu te eza ya chine te yango eza ya poto eza mabende na yana mpe ya nzela wira poto eza 2000 nasomba yango navandeli yango mingi te na nde na yo change soki fivete otala nga aya na kabele bakiti epuis na opesa yango na mesa na tapi ka ndenge ezalaka mpa na ngai moninga na bino moko azombala okopesa tata mokabi na malika kaka bala sorcière te afinganga to ififete nde ya po bomesana na bino ye tomesana fifete kobukana te tiana nu youtube pembeni tala intérêt nao ofilme kaka ya ozo toyokana deja balobi nini toyokana deja mama video eza te soki aye kozala kiti bon po ebiki yo obiva na bino stobo kamera kashe lobi botia te epi atinda mutu te ye moko kamera ya prepare aye na kare nango bato ngami ona ofuta bato na biso ya galeri mbongo mpo bokiti yango na escalier na ascenseur ekomata te bamemi yango bakiti yango moko ti na se ali akena mwana mai kobukana te kufa soni mona pasi po soki obukani atika nga mona yana ya commissionnaire bakiti wana naluka bato basomba baya osomba lokola bakabeli yo akati kope mais faut pese badele soki aye ozwa te toteki yango combien de jours totyele 3 jours tyele 3 jours moke boye te yebisa epina dans 3 jours aye ozwa fm ata lelo aye ozwa ata lo fm 3 jours kaso ekoki fm kopango oyo ye ebongisa pale balive mpenza osantika afata esala mwa bien fauteuil wana ya mikuwa trop oyo azwi namona na commentaire babi eza nzela ipele bayoutubeur babe babili eza nzela ipele wana na tiktok nzela ipele kasi epuis ye moko mpo apesa prix ya kiti yango mais kiti wana eza ya $300 te eza bakiti ya $100 po asalisi yango ezaka fauteuil moko na ekuba kiti moko ya ba $100 soki peut-être rite voto atindelaki ye 300 abotie mwa 200 ye loko alinga bilamba kato mingi aki osomba bilamba kato po bato mosusu bamonaka kochange bilamba chaque jour ochange babilamba kato ndela yo c'est toi encaissé. Merci maman Sarah. Merci na babone nyonso bala kasi tomi na swati. Olinto nyata Jesus. Te. Ba femme insensée pe ba pe. Ba pe ma. Ba mère wana ba mère fo pe. Ba maman tout apesi bino ba mbote. On sa clôture déjà. Mais benga penda fiveta ya. Na episa ya. Atala téléphone na benga. Ata na Yvette. Bo kichi ba ko kabona nini. Ko chabito makacha bandeko boy. Chama umbali. Oya ozama kasi ayo ozwa. Na cheba onyo sekiri wana. Na ba odia bango tu.
po bango nyonso mutala olingi okaba ngo tozonyo komokaba public bo ba mutala kita 2000 ate siko bango na kana c'est bon en fait ça ça la concours ya liboso nde azwi na banda na otanga bakombo na bande ko ngana otanga bino na bolingo nyonso na bandinga na ndema bandinga mabeti te ko insérer te funga pena za na ukalinga otanga bakombo na banda bolingo nyonso na ninga bino bande na nga basi ninga bino boza kitoko eza na ka yitu obana na Carmel Oden na lila fort c'est là obana na Carmel Oden Malika Manya Fifette Mayamba on a ba référence oh quand ça va matonye mas na bo bande tikala nani msusu na msusu wana Lorachou te na ebiete ayo ebiete nani lisusu PD Moura Mokoto Vivette Mine Sosamboka merci akicheza na pona bino bato natangi wana bakucheza bano na batangi eza dédicace pe na dédié bino na bino pe boka pe na mission na bino te taka émission tellement ki makasi bona boka ki bino faut pe ça mo dédicace peut-être pour vous quitte 10% za yanga bon na c'est publicité pas na zobe crédit pe na channel oya oya bila liboso azwi te bana mana ne to tika na ma blague na comme ce série YouTube ya place to ça na biso cop mais façon ni mona pasi boza kitu wana eza faut kiti eza bien boza on tient on a parlé ça à moi valeur moi systématique par rapport ba mon père rendre ici c'est rien de c'est comme famille c'est la famille maman to combien ici waza prête à yozo tanga moi comédie ta on ko fato kuta ni bovindi bisusu ozotala ba commentaire à la Chine jour à autant ozwa kiti otala joa ota okoza est-ce que kokosala émission la kiti wala voilà merci maman Sarah tokomi na suka mutu nyonso wana posa yo ozwa kiti oa moni aza capable aya ozwa kiti caméra eza te caméra eza te kaka caméra eza te interview pe eza te un mot par rapport ya kiti eza te un mot ofizala te caméra déjà moi remerciement merci maman Sarah tata pona leli alelika seningaka na motema merci merci na babonné c'est Sarah Tola TV bozaki ebele ya Rolanda émission oyo vérité Yvette akenda Yvette ouais année décennie ya émission oh ekofat bon grâce temo azana nani azo kusafuma ma fondation c'était fondation na mona eloba pipier photo mo ya Saint-Valentin acha kina yo ye mo Tantine Valentine na verre na champagne na ba fleur na sima femme seule koto vie a publié pété homme seul merci merci ma caméra merci na Hervé Kadeboui esprit libre Ototombe avocat de Barbas lobby et Kolikalelo merci mon vieux merci na papa Stone Panzu motema ya mama mami Iran Panzu couple moro ya kitoko merci pe na tata po émission zaki dédié na tata po maman Sarah et mon pour na tata po to kabona rien à dire hein rien à dire tolandaka lokolo tosala effort tokota mpena na lix po so ozoluka mbongo il faut mpe concorde na yo kilolukaka ala po nga nde naza ata nalati grave te so moto atali mpo na nga oyebaka alala na mbeto ya bien alala na badra bien olingaka na benza susu émission ntango otali likambo mbeto eravelenga mémoire nini susu otala Angélica te soso mboka tenga tangi Angélica nga nayebi soso mboka kombone nalobi Angélica obi etango olakisaka mbeto Angélica asalaka live mobo alobaki mbeto ane ya mokie mbeto yango alobaloba mingimingi mpona bambeto wana mais lekola déjà émission si me mbeto nange eza $1500 na Mozart
et puis nga sombaka biloko na place oyo eza na référencement nakota azanu te ezaka na Gombe wana Mozart so beti na Facebook Mozart omona bapra bambeto mbeto ya $1000 na Mozart eza te ya mbeto coiffeuse ya na placard nango et puis mbeto na nge yaka na motalaka te bambeto ya poto ya na motalaka te ndezana ya motalaka te $1500 et puis mbeto na nge ya moke te engi bangazi ya monene ndeni no mbeto ane kokeni na nga na mbali na nga ya moke te ya kitoko na bagrandeur ekozala ndenge mona mbeto ya sœur na nga Adrienne namona elobi adécoraki chambre na bango par rapport à Saint-Valentin ya monene ya makambo akala bango bana basystème oyi kala nde ezaka badivan kiti moko ya diva ezaka monene ekolongwa atia lelo ekoma mokie do baida kala ya bambeto minene bakiti minene ezaka su te lelo bato baréduisa bataille ya bachaise ekoma mikie kala yaka tala loboko ya divan moko evimba monene ese ezaka su lelo te ana na bapensa bandako bakala ya ye mbetu totalalala tokotuna wana baémission na badra merci tokotuna ye na baémission merci merci na bino nyonso botikala malamu soki nzambe azongi te tokomona elongo na bino merci na nzambe azalaki na biso na ebandeli ntina soka baprophète bongola mitema bosalela nzambe na ndenge ya bosolo bobongola mpe ya mitema bosalela nzambe na ndenge ya bosolo baartiste na biso bazalaka wana mpona kosepelisa biso kosekisaka biso bino basala nzambe boluka mwaye Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.